Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Senko na SSC insister sur organisation et élection na délai constitutionnel wana ezali maloba balobaki na bobimi na bango na bokutani o basalaki na président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia constitution ya clan Wenge ba meloman kinois bazozela que ancien succès ba fina nouvelle génération pe babinisa bango lolenge salemaka kala lelo mokilezo célébrer journée mondiale du rat ba détail tout de suite na disha mso lelo na zene sengo mingi ya ko présenter les bilans. Mbote, merci na fidélité et confiance pour PESA na KNB News Information toujours d'une manière très professionnelle édition ya lelo e bandi tikato fungola yango na délégation à commission justice PCP ya 5 o bakutanaki na président ya Assemblée nationale pour na kosenga maponomi et salema na délai constitutionnel, c'est-à-dire que et salema na 2023 et les kanaki ndengeni image peu commentaire. Commission justice PP ya conférence épiscopale nationale du Congo 5 na mokuse pe lisusu église du Christ au Congo ECC conduite na monseigneur Donatien Chole pe révérend Maurice Mondengo ba échanger qui mercredi 9 mars 2022 na président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia dossier relatif na processus électoral na République démocratique du Congo ezayaki omeni ya échange na bango na kobima na bango na salle d'audience. Monseigneur Donatien Sole, secrétaire général ya Senko, alobaki que deux églises au bazali habité na souci à comment la élection crédible, inclusive et apaisée qu'au Salema na délai constitutionnel, c'est-à-dire na 2023. Lelo, le décommission justice PP ya SCC, PLSU ya Senko, accompagné la révérend Maurice. Et na Monseigneur Donatien Sole, bayaki comment la présidente de l'Assemblée nationale, na cadre ya mission ya des églises au ezali kopé sa accompagnement ya ba institution pour na les deux cas d'espèce Assemblée nationale na cadre ya processus électoral pe bango na souci moko ya komona ba élection salema kitoko na délai constitutionnel par rapport makambo ndenge ezali kokendela na boye ba soulevaki que deux commissions bazali ko travailler sur ba feuille de route ya ko présenter na bureau ya commission électorale nationale indépendante ou ko mentionner ba contrainte engagée na ba parlement pour na tenir ya ba élection na 2023. Des commissions ango bazali ko travailler sur feuille de route à ko présenter na CENI où ils allaient mentionner quelques contraintes où ils allaient engager le sous parlement contraintes yango e kozala relative na cadre juridique contraintes relatives na finance ya ba élection pe contraintes relatives na volonté politique le sous parlement ils allaient se retrouver partout yango et sengeli ba sala nyonso pour que makambo esalema malamu nyonso ekende liboso que na délai constitutionnel ba élection et salema na boye batelisaki que président Assemblée nationale conscient en réalité ango ayambaki bango kitoko pe ayoki maloba na bango atalisi que mikolo ezali ko ya nyonso ba solution kozwama au travers ya ba débat pe nyonso ekosalema na kati ya Assemblée nationale to signaler que le deux commissions ya 5 P ya SCC et qu'on rencontre également bureau ya CENI na mikolo ezali ko ya nyonso pona ko accompagner processus électoral déjà en cours Kinshasa et l'équipe partout tokende na ngambu ya Est démocratique du Congo wapi ba homme armé ba bomi lisusu 6 personnes lors ya attaque moko ezali ki attribué na ba rebelle ADF et Salema kindenge nini image pe commentaire 6 personnes bakufaki babomamaki na ba homme armé na butu ya mercredi pe jeudi 10 mars 2022 à lelo na chefferie ya Bacho na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Sinon administrateur ya Beni oyo a pesaki information ango pe a confirmé ango mokona lelo ba nouvelle ezali indiqué que FARDC bazalaki déployé dans zone yango pour na ko nettoyer kasi déjà forfait et si estalema ki pe 6 personnes ba kufaki batalisi que groupe ya basaya yango bataki ki parti wana ya Est démocratique du Congo kasi ba service de sécurité baza sur terrain pour na ko sala musala
peut restaurer autorité à l'État. Pe selon Bakabia FARDC déjà calme et zongi sur place. Société civile ya Kavasewa, village situé près à lieu du drame, bazali ko attribuer tuerie yango na ba rebelle ADF. Ba rebelle ADF bazali ko assiégé selon Bango Katiri, agglomération située na quelques kilomètres ya Kavasewa. Nabutu ya mercredi alelo bango ba ezekitaki si civil na kokataka bango mitu yambo ke bakima pe balimwa. Quelques maisons ezalaki incendiées pe ba bien la population pillée ndenge président et la société civile locale appelle ça qui information situation yango ezali à la base ya déplacement ya ba habitants ebele vers d'autres milliers pe ezali ko paralyser ba activité na secteur wana na boye ba sengi na ba autorité ya RDC mingi na FARDC etelema pour que situation ya boye ezonga de sous-souté pour bango ba lembi ba tuerie oyo Kinshasa et l'équipe partout tout ça toujours na dossier ya sécurité en démocratique du Congo MONUSCO batali si que RDC koki lisusu ko s'approvisionner librement en matière de guerre idée embargo ezali bongo erroné donc esengeli bango ba pesa to pe ba somba ba arme lolenge longo bani pona ko faire face na ba ennemi to pe ba rebelle o bazali ko bundisa mboka Congo tolanda. Autorité ya République démocratique du Congo bakoki ko s'approvisionner librement en matériel de guerre. Affirmation yango ezali à mission des organisations des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO na Mokuse. D'après compte rendu et actualité des Nations Unies na RDC qui mercredi 9 mars 2022, idée selon laquelle embargo et Conseil de sécurité des Nations Unies ils allaient empêcher l'autorité RDC se doter en matériel appuyer le fort de guerre na province ya Est République démocratique du Congo yango ezali déjà erroné. Régime embargo ezali ko prévoir actuellement interdit de matière évidente toute forme d'appui na ba groupe armé sur territoire ya RDC. Mais bango ba autoriser ba autorité RDC ba faire acquisition de matériel nyonso nécessaire pour na maintien ya ordre pe à sécurisation ya population sans aucune restriction. Ndenge MONUSCO indiqua ki koyoka même source seul ba pays exportateur bazali tena ko notifier comité des sanctions établi na Conseil de sécurité d'une livraison na ba autorité sans nécessité de revoir son approbation. Notification yango ezali ko permettre ko assurer ba matériel de guerre acheminé na RDC et kozala bien remis au seul destinataire autorisé, à savoir gouvernement et RDC. Non na ba force ba milice to ba force déstabilisatrice ndenge contre rendu yango et Peselaki. Par ailleurs, MONUSCO a précisé que l'objectif y'embargo yango ezali donc certainement pas qu'au privé accès à l'autorité na matériel nécessaire au rétablissement et à l'autorité de l'État sur toute étendue à territoire, paix à retour et à paix. Embargo au contraire bien ezali mesurer ko viser ko protéger l'autorité congolaise. Alors interdiction formelle à tout soutien na ba groupe armé kasi gouvernement ya RDC ko kinango ko zoba armé pona ko bundisa surtout ba rebelle bazali ko sala mobulu na Est démocratique du Congo. Sango yango epesi esengo parce que déjà armée congolaise est kotaki na kati ya bitumba uta état de siège ezala décrété. Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni et macaroni roni ezoteka partout boyebi déjà ko eza ko pesa bonne santé na bana na mabota nyonso kasi ko bosa na teta la bien logo ya Beltesco eza na pointe bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te bayenyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te
elamba makaka ndenge moko mwa mai ya moke ya moto etoki otie yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolonio so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KMB News, première chaîne d'actualité, on continue Kaseninga la Tozo. Pesabino, information vraie, peu vérifiable. Arato proposé bino émission Kindoki politique et ça déjà on la chaîne YouTube na biso santé ko s'abonner. Na plateau nous la 5e fois on a le élection de 2023 té. Parce que ma kamningi do sale mais on peut sanga raison té akokura que ça en 2023. Parce que jusqu'à donc non débat sur la loi électorale na okaté. Parce que c'est ni ça on a les loyaux. Alors ça opéralisation na ndenge ni. Ninga za lelo parce que foyer ba loi nini obli bo pesi. Est-ce que vous maintenir sei? Est-ce que vous maintenir seité? Est-ce que vous avez un détour? Est-ce que vous avez ndenge nini pour ayeba ndenge nini ba ko sala ba opération na. Jusque là assemblée nazoka te ba débat sur la loi électorale. Mais c'est sûr marque ces offres normalement na ba partout za kana ba aéroport ndiko ka ba bribe zoleka tuzana proposition boy tuzana boy ko utaboy toujours ka ngote ni côté gouvernement ne proposer ni côté assemblée toujours mon eloko mo côté. Et puis les moyens oui nous ezala ki entre les deux cas kadi makazo ya nini na msusu ya finance voilà ndenge ba bebana ki pona makamba mbongo. Donc kadi malalanda ki yo ya signé avec nana zumbongo te pour banda opération mbongo yo Nicolas pesa ki zaki pour installation na bango pour na bani na bango. Alors so moni ba catholique na banani ba ki ko mona mboso ils ont appelé moi licho moi ko seka muke na ndenge na comprendre parce que vous savez bango que les délais on doit faire vite on doit courir avec les temps bino ba catholique na ba protestant bolingité processus ça les vous êtes en train de bloquer to ka ba discours na ndenge ba tukofinga tena mbongo. Vous avez fait le forcing avec Dodo Kambo. Moni alimo ya makamango sili yepa keina ya avec sa opération ya kamikaze na batone ba si convention les balemwe. Est-ce que la processus ba ya na bango te. Ba Jesus élection ya mususu ba ye. Ba accompagner processus. Ba accompagner bango aptozo mona bango. Mais inquiétude yango ngango yango. Ba ke ko ebisa bango. Moni ba déclaration ba basala rabino na est-ce que micro sili c'est pas ce qu'ils se disent. C'est si comme ça mboso oui c'est que biso que tout ça la pressé signé il fallait qu'on kenembang wapi depuis tout cadre m'a bien installé tout avancer n'a pas nini même pas un pas cadre nous a même pas dit à côté combien de machines à voter il nous a rien dit jusque là combien de véhicules à Kouti combien de machines à voter à Kouti qu'est-ce qu'il a laissé banda ko bonyo yo signé ça va passer ni rien si on tourne ça les élections en 2021 nous sommes déjà au mois de mars non. En 2022, tout y a combien de jours? Pour l'élection fait ça en septembre, c'est pénible. Tout y a combien de jours? Moi je ne crois pas. Ils ont bien, bah qui ont ça en pression, bah qui sont toujours bébé ça, puis soit catholique dans la protestant toujours bébé ça. Tu es que tout na yo, yo de parlement. Combien de mbongo? Soyez sur mbongo za ko bombi ça. Vous assure que le gouvernement est salement. Pour ça va ko bombo mbongo depuis 2019. Les lots, quand il m'a coûté moins, attends même.
1 milliard, même si c'est 500 millions à compte, on a banda déjà. Mais tout le monde a délégation qui moi mingi tout le monde qui ambassadeur il y a USA les kaki tout le monde bande ko Union européenne peut baleki bazo koloba certes que bako sunga penza processus électoral ça déjà moko ya bapa mundela sunga bote faut c'est les plan na yo programme na yo amoni ndaibi ngana ko soutenir a peut na ba avion ngana ko solo peut na imprimerie ngana ko solo bo seme lo moté bo se ka plan na bino amni bo bino te ke élection to ke na ndenge ni lo électoral ezanini tout le monde yango noté aya bongo te apesi volonté na exprimer la volonté na bango maintenant pour concrétiser il faut bino bo l'accès tableau ce que vous allez faire à bon na ke bon na place ngana ko intervenir mais jusqu'à tout à la 20 ans les lots ce qu'il faut to retirer les sommes qu'on a la guerre réseau salama na Ukraine qu'on a RDC les sons ni ko ekozo moi makambo Ukraine oyo ils makambo ezana ba les soins belé le seul monsieur que droit international et comme qu'on a la piétiner na ba grande puissance ba mina surtout ndi ma intangibilité ya frontière ba état ba nini mais toujours mon quel état puissance que mon que intérêt na yeza menacé alors que no côté pas na moninga c'est dangereux parce que quand ils a pays souverain les faits à quoi attaquer en haut ils ont malamuté alors comme que bato andokanga miso belé ceux qui voisins na puissant il faut yo kawa ya soloba pour ceux qui sont côté là yo omani et on a tinda biso Congo pour tous les pays munene tout ça là tout comme puissant pour bato baza pemé na so ba environ so ba militairement peu puissant bazali parce qu'il va côté la biso ya mi baleza que peu ba ko respecter ba accord webi Ukraine ezaka na kati ya IRSS na ba Russie ba Georgie ba mboke belé ere ko kabwana nona twana démembrement et comme état Russie avec les États-Unis yo zaki na côté nonde to gagner Allemagne nga côté zaki pacte de Varsovie ya défense donc il reste ça que quoi mutai ko défendre ba mboka na nyonso Europe de l'Est États-Unis na autant côté ba ça guerre froide sili na que démocratie côté mais pour la sécurité na ngai ba pays wana pembe na nga boko misa bango membre na bino ya otante boti pesa zone na ngai ya sécurité pour ekozala mabe ba américain ba comme kokota ba ziba mboka mike ba comme kokota pays na mboka nyonso ya ancien Russie ya moi puissance économique pe makasi zali Ukraine azana nzela moko le kakawana experimentaka Russie aya na mer ce qui lelo akomi membre ya OTAN andokatsa ningwana te a sentir que danger comme koyela Russie bangiba kubazwa Ukraine comme le président visionnaire ya koloka intérêt ya peuple nae a anticipé pour que le président Azawana azali pro-Occident et a comme un danger. Pour social américain, il y a des gens qui va dominer le monde mobimba. Le quoi ça la ni wana frère wana États-Unis alingat. Yango zomona a attaqué. Donc côté politique, avoir un chef de l'État visionnaire qui anticipe ma campagne à peuple naé, on peut féliciter Poutine. À moins de loin. À peu près ce que Kagame fait chez nous. Il sait que il y a un mboka moké. Il vous infiltre. Avant ça que guerre comme un mboka avant beaucoup de territoire à côté de Bino. Biso peut comment il faut réfléchir. Tout ce qui va conflit dans la situation. Quel rôle nous pouvons jouer dans l'Afrique? L'autre a un rôle monte qu'on va jouer côté sport aux ongisima côté à tout musique peut tout monde ongasima ce n'est pas normal il faut tous nous tous à parmi les grands biso de l'amboko to ko sala une armée à 500 000 personnes au Congo aucun pays en Afrique au sala on peut pas le faire surtout que tu as déjà la vocation on avait c'est ça ce qui doit se définir que tous à la grande puissance on peut faire une armée de 500 000 personnes au Congo. Si tu as police, c'est autant, donc on aura des gens
armée à 1 million. Mais qui va se jouer de nous? Tu dois dicter loi dans biso. Ou là, qu'on pleurnicher. Mais on n'a pas une vision, maman. Congo. On a bien Congo, Togo, ça la 20 fois d'élection. Tant que tu es ici, tu es kendete. Et ça, quand on a bongo. Tu as un peu de temps, tu as un bateau. Que mon ton d'accord ma solution en boca. C'est impossible. Il faut te faire à un moment. Tu es scientifique congolais, politicien congolais, tu fais tout ça, non? Projection à Congo, 2050. Sans couleur politique. Sans couleur politique. 2050. Nous savons que Bélo va sa projection dans l'élo, parce que va projeter. De Gaulle a lancé une idée à l'Union européenne en 1956. Tout ça base à la monnaie, tout ça, mais n'a pas vu la monnaie européenne, il n'a pas vu. Il a coupé avant mes idées, nous on doit faire ça. Tout le baquet, non, en tout cas, Congolais, à Tchela. En 2040, à cause de la voiture, nous avons Bukavu. Pas que Lumbashi. Congolais, à Tchela, à Nini. Abana po mona courant et pas na internet et pas na village na. Qu'est-ce qu'on fait? Tout décider et ça programme na biso tout. Comme ça tout politique, yo politicien kenda ça la campagne non que ngai na ko permettre ngo comme rapidement. C'est comme ça États-Unis tena moto na mwana na bébé azobota maki yo États yo américain za ka numéro 1 abatonyoso. Mwana azobota vike ngai za ka numéro 1. Ngai États-Unis na za mwana zo eza aux à démocrates, aux à la républicain, question de domination américaine dans le monde, et sa préoccupation n'a mais à ta façon. Vous comprenez? Mais autant que tu sali à monter, toujours naviguer, tantôt la vision du chef de l'État, et tantôt moi les plans 5 chantiers, tantôt la modernité, tantôt, on ne fera rien. Très bien, on est bandé que Mokidezo célébrer journée mondiale du rein bara et ça l'importance nini. Comment combattre la yango et jouer à Carole ni dans nzoto ya moto. Bolanda na image pe commentaire. Le 10 mars, Yamboula Nyonso Mokile célèbre la journée mondiale du rein. Lancé une initiative internationale Society of Métrophologie, la journée mondiale du rein est pour sensibiliser le grand public à l'importance de la maladie rénale, infection silencieuse ou ezalaka diagnostiquée, mingi en retard, yango ezalaka na ba conséquences ebele. Et comme souvent que nombre d'entrées il y a dépisté n'approche ya stade terminal et comme akami mingi que bato belé ou bayaka ko se faire dépister bazaka déjà na stade terminal yango esalaka que bato mingi sima ya ko se diagnostiquer basa la recours na dialyse topé greffe ya baran o comme aka obligatoire ceux qui déjà maladie yango comme makasi ba mode de vie actuel, alimentation déséquilibrée, sédentarité ezali ba facteur ou ezali augmenter nombre ya ba patients ou ba soufaka na diabète, hypertension artérielle ou yango entraînaka mécaniquement essengeli koyeba que mode de vie actuel, alimentation déséquilibrée, sédentarité ezali ba facteur ou ezali ko aggraver augmentation ya ba nombre ya ba patients ou ba soufaka na diabète ou hypertension artérielle yango entraînaka mécaniquement augmentation ya ba cas d'insuffisance rénale. Ko protéger ba rein ezali ko se sauver to ko battre la vie na yo chaque année nouveau thème ezalaka choisi to ba ko na 2011 thématique moko ezalaka retenu na 6e journée mondiale du rein yango ezalaki na but ya ko sensibiliser aux relations ya ba maladie du rein maladie du cœur en 2013 ezalaki bongo ko attirer attention sur insuffisance rénale aiguë en 2016 le choix est qui porte sur thème moko très volontariste. Prendre soin de ses reins, c'est sa santé de demain. Na 2020, mot d'ordre ezalaka bougez-vous pour vos reins. Na 2022, oyo ligne directrice retenue ezali travail sur la connaissance de ses reins. Santé rénale pour tous, ezali ko combler la kin en matière de connaissances pour un meilleur traitement de maladies rénales. Kasi esengeli koyeba que esengeli kozwa soin ba rein na yo na komelaka mai mingi na koliaka biloko eza souple pe na kozwaka soin ya koliaka à tout moment ba fruit esalaka kolubu na yo ezalaka toujours léger po na kobatela ba rein
pour que lobby olela te ba maladie rénale ezali maladie moko ezalaka très compliqué pe ezalaka na pasi mingi mpona kotraite yango surtout na bapays lokolo ya biso. Ezali important kozala ekenge komiyebela lolenge kani kozwa soin ya bare na yo pour que lobby olela te. Kinshasa eleki partout. Toute cette édition lelo na élément oyo reconstitution ya clan Wenge Bamelomane Kinoa bazo kanisa nini penza na idée oyo tope projet monene oyo ekozongisa ndule lolenge ezalaka kalaboyo kabango nini ba répondre à Bamelomane amoureux de la bonne musique congolaise azali kozela pied ferme sortie imminente ya maxi single devant tenir ba tête d'affiche ya clan Wenge. Ya époque ya gloire Obison Soyebi ezali bongo Jubem Piana Ranson Alain Makaba Didier Masela Blaise Boula Adolphe Dominguez pe ba misusu Cortel oyo etonaka bana tope ekolonizaka Afrique musicale ya diaspora na époque wana bosangani oyo ya ba disciple ya art d'Orphée esali quelques réactions tope ba panique bango basanganaki il y a quelque temps aux côtés ya vieux continent préjugé déjà na succès indispensable. Il faut qu'on souligne que au-delà ya martyr single ezozela ma ba concert ezali également prévu moko ekojouame na stade de martyr mosusu ekosalema na Guinée pe lisusu selon manager na bango nyonso bakozala couronné ensemble na piste congolais azali komi tourna na ngambo na ye ekosalema ndenge nini retrouvailles après plus de 20 ans ya séparation polémique et gagné espace musical lokola na pareille circonstance yango e enflammé toile pona baike pe basusu bazali kotalisa ko eloko yango ekoki kosimba te parce que ba leader nyonso ya Wenge moto na moto azali na boîte na ye kasi ba misusu balobi ko bango ekozala kitoko basangana parce que bakoya enterrer nouvelle génération. Po Wenge Muzika ezali équipe oyo eningisaka époque 90. Po Wenge Muzika ezali moko ya équipe oyo eningisaka musique ya mboka Congo. Bisika bae o babimi lelo mingi babima batalisi que Dieu yango ekozala emblématique pour la musique congolaise yango ekomema nouveau vent na musique ya lelo. Kasi mingi bamelomane ya Kinshasa batalisi que ba leader ya Wenge Muzika ancien succès bazali l'intérêt à travailler kitoko parce que bango bazali lelo ko faire face na équipe top nouvelle génération ceux qui basali makasi ba ko influencer les sous koleka kasi ceux qui ba travailler mingité et kolinga et ko risquer mais la bango kasi dans tous les cas ba melomane congolais bazaya ko sepela comment na Wenge Muzika kozonga ensemble pe ko sala projet à monene boy en tout cas et yamami kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Ezalaki édition le 10 mars 2022 on a saki na sérum mingi pour présenter les bino merci une équipe technique et rédactionnelle Sunga Kinga la Sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie finale Simba Maki na Timothée KMB coordination ezaka toujours ya Dimu Kenti Manganga na bino kutani très prochainement na Sima ko ya ko servir bino to kutani na ba maman nyonso ya mboka na biso to souhaiter bino bonne fête de femmes en tout cas toza toujours ko continuer na moi o ezali bon kolobela ba moi il y a ba droit de femme moi si sengala ba droit na ye en tout cas édition lelo ezali dédié na ba maman nyonso ngala bino kutani prochainement tika ete kimia et vous mena mabote na bino magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no